Marc Aouz natangi ku kombo na ya bande on a biso wana ya orchestre wana na bi ke bazarana ba compte rendre mo na ba gloire parce que ba travailler na gloire ensemble ba ebani mieux que ba biso ba ebani vraiment mieux non biso to wana biso ka wana église au milieu du village to tala makamdenge leka ko kota pena profondeur ya makambo neti ya gloire ya nande on a biso na mission tanga kombo ya guitariste na ko kota ba voix wana te lo ba soki ko défendre peut-être na ko défendre loko mona mona za mabe mais ko kota pena makambo na ko kota parce que ba ebani très bien oui rana jibe to na mona soki jiba beti stade de Martyrs ou rapport beti stade de Martyrs jiba beti salle moko boy rapport luka beta salle wana oui rabake potona ba musicien jibe pas luka ba ke potona ba musicien les nos qu'on a génération fali ezo sala maté c'est comme si bazu charge à musique nos ba pesi car muto fali surtout le bibo comme le rôle la biso to zala ka partie puis to ignorer ba musique non to ignorer to ba to mona parce que ma bezo comme ngwana tango le ba vérité bon comme le rôle ozo finga oyo ozo critiquer donc gloire à Dieu to kutani pe to soli ezaki na ngo penande bat banda kanisa ti malgré bazana ba vie de recherche za bazo luka ka ndenge zala ka mais ngala oloba mingi moni musalo to sala to se respectaner moni musicien respecter chroniqueur na chroniqueur to respecter ba musicien to se respectaner to na ba mo ba limite mo bo do niveau ko ma ke musicien luko kanisa chroniqueuse pour chroniqueuse na chroniqueur ba ne ba sa la musala na promotion. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye uza kaye pa ya mokili salela tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo bunga ebeti na tempelo tango ifweni ya Salela tango beko, salela tango fami, amadi mame. Oui, le plaisir pour moi de savoir très nombreux à nous suivre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV, mon pépé Asika. Je dis un grand merci à notre caméraman Ermax Tadi. Merci à toi, merci aussi à Golo Mayala, merci à Christelle Mamoubabi, Christelle Arose Mamouliranium de la presse congolaise. Merci également à Papi Nzola Messo, merci à Rocarmi, le mignon garçon qui nous suivent à partir de la Milouze. Merci à toi, merci Nabaïno Sobanga Koulandabiso, toujours de partout dans le monde entier. C'est votre humble servante Vanessa Moussa Nazarawana toujours pour la CP Sabino, pour la toujours la news et les Karana Kinshasa, que ce soit wapi. Donc, tu peux nous vraiment news pour la CP Sabino. Vous pouvez toujours confiance et on a bien s'abonner massivement. On a Kin Poto Masolo, Babi Elengeye, Mahamba Sikeye, Kin Poto Masolo, Babi Kalamite vraiment officiellement pour la CP ça. Baïno Sobalinga Kabiso, s'abonner na CL News TV émission de temps en temps pour biso de ça la émission sans critique, émission vrai et pour satisfaire Bino. Aujourd'hui je suis avec mon confrère Jires Malé le Babi Wantash.
Donc je suis avec lui. Tosolo mon masolo quand internet en weekendaka. Tosolo na Jérès Malele malgré azalamo time ke yeso bengi. Attends, je te rappelle. Mais évite que je suis sa concert. Mais bien kaka. Merci. Bonjour Jérès. Bonjour Vanessa, bonjour na batu bolanda biso na CL News. Donc voilà, on a PSP Christelle Mamumbote en direct ya ba Paris, Suisse, Paris. Alors on a biso na Paris, on a mutunanga ya ba depuis Congo promo. Tous allons vraiment ensemble. Ya ba parole de vie du public. On a mutunanga ya ba depuis ba vie du public. Donc on a PSP Mbote na bika ba bonné na biso pe ya CL News basé belé ba bolanda biso na bika bolingaka o bolingaka pe malele na PSP no pe Mbote. Donc ba question ezara ya ba mbara biso tous allons pour nous répondre. Comme une swantash. Malgré les bossos, les mois décadence, mais si go pena, marambongo zongi pena nengo atteint ma longue jambe bazawana, bazamo belé force kakatoro, kumbelara masolo. Oui, je reste mêlé les nebikosa moko potolobaka on a toujours pour soutenir ba confrère on a ba concert na biso. Donc lobby tout qui coup de fil, ba to ba bengi biso peut publier parce que tu es bien information que notre concert Gloria Olangi bakangi asa na prison tonga pe na moni news wana na publier ngo que bakangi notre concert peut to benga qui est au moins qui numéro les cas quitté tout ça le nécessité pour to luka qu'est-ce qui s'était passé réellement mais on doit pas savoir vraiment réponse à ça quitté mais attends que confrontant OK une nouvelle loi na ke bakangi ça que oui, ils a passé c'est puis là n'a pas ça mututé ça ira passer on appelle meka ko benga Gloria parce que ngazo appelle na poto ta poto ba benginga bandi au déranger comment Gloria tu vois na meki un peu ko benga ngape numéro ni dans le quartier et dans le cas pardon même toi ya mbaté na meki ko benga fanstement pas pesa nga même information non biso peut toki ka bakangi ngape na obenga ye numéro na yezo le quartier donc to meka un peu ko luka to e basoki mambango zanini donc gloire à Dieu to kutani pe to soli ezaki na ngope nande bat banda kanisa ti malgré bazana ba vie de recherche za bazo luka ka ndenge za la kame ngala oloba mingi moni musala to sala to se respectané moni musicien respecté chroniqueur na chroniqueuse to respecter ba musicien to se respectané to na ba mo ba limite mo bo do niveau ko ma ke musicien luko kangisa chroniqueuse po chroniqueuse na chroniqueur ba ne ba sa la musala na promotion le so to mo luka to kangisa to ba kangisa biso boy au moins te na ezo kende bien te donc to solo la kaso likambeza ko so to solo la. Oui, tout le monde qui on a ba page, il y avait deux pages qui avaient publié que Gloria Olangi bakanga qui mais or que Ezaki makamo boye ya ba convocation ya ba mambo belé ya ba enlèvement quand neto qui est pas na yemo ko Gloria Olangi ndenge alobi yango yoko lobani par rapport non ma bende siko e comment na Congo na biso l'état na biso fo président Fachi na bi ki atala rapide internet moi trop phase opena disposition oyo ya ko enlevera batu comme mabe ce qui mutu bon na posa ya mutu batinda na convocation tindel mutu convocation so mutu se représenter te na convocation boyela ki nde bokomi peut-être na mandat de recherche ou mandat d'amener bino boya kamba moko ni mukanda ya convocation ni mandat d'amener ni mandat d'arrêt ba moko pou bukangi mutu bokene pe bukanga mutu bokanga pete na nenga voix bien bukanga batu na ndenge mo ya brital ondige to bunda ne to salabu donc eza bien te moko mususu mona ka makambo ndenge le kaka mutu pa ko kufa boye pe na boye mutu pa kufi ko ba problème mususu donc déjà ko lukan ko enlever mutu eza aux intention ni pourtant on enlever mutu peut-être ba bi place bokene été boke bobo maye boke bosani donc enlèvement ce n'est pas bon tindela mutu convocation mutu ko se présenter aye ndeza la kaka. Oui, Batebele, se poser la question que yomo yebe ba besoin collecte autrefois entre Marc Kaouz na Gloria Olangi ba fingani ba beste makambo elekaki mambo elekaki entre Marc Kaouz na Gloria Olangi Marc Kaouz a finga Gloria Olangi na télévision Gloria Olangi pa lobby o akokaki pe koloba. Est-ce que c'est normal muto finga muto na TV botine na ba dignité na e bimi na télévision? Est-ce que moi mbali va ko so na moi sto moi pas ko so na mbali na makambo? Non na nenga logique moi ça ko so na mbali te mbali pas ko so na moi cité. Mais na ndenge pena ya ta normal Marc Kaouz na tangi ko kombo na ya bande ona biso wana ya orchestre wana
nayebi ke bazaka na ba compte à rendre mort na ba gloire parce que ba travailler na gloire ensemble ba ebani mieux que ba biso ba ebani vraiment mieux non biso to na biso ka wana église au milieu du village to tala makambo ndenge eleka kokota pena profondeur ya makambo neti ya gloire na ndeko na biso na mission tanga kombo ya guitariste ngana kokota ba voix na te lo ba soki ko défendre peut-être na ko défendre loko mona mona za mabe mais kokota pena makambo na kokota parce que ba ebani très bien ba ebani pena très bien parce que gloire a travaillé pour eux. Gloire a travaillé, soit tant que tu vas voyager, na gloire bagina bangola, à ça la promotion à l'orchestre na bango. Donc faut pas respecter ndengwa. Est-ce que kokangisa ça non? Non, kokangisa normalité. Kokangisa normalité. Yango na to tele na mamba kokangisa. Oh, biso be faut pas besoin de na valeur. To ko vanda to vandi boko makubanga ka banda kokimaka mise mo ka zo kokangisa. Ya propreté. Ya propreté. Biso ko biso be to ko mafunda ba mise to kangisa bango. To ko mapena bo biso be to funda ba mise mi journaliste mo rapporter mise plainte. Donc toi ba yu maté to ba ngamba na bango te e ko makuvandi boy. Bureau d'arromé au Lukayo. Au Fandi Boé, bureau de Morayon, musicien qui n'a pas de non, ce n'est pas propre. Ce n'est pas vraiment propre. Biso pe ba chroniqueur na ba chroniqueuse, tout changer quand on dit langage, chose en langage bien envers ba mission pour qu'il ait bien. Mais je reste de baby, je reste avant nana ken piana, baby déjà identité moko ya bat ba finga rabat. Donc identité na bino za bat mo ba finga rabat. Est-ce que yo vraiment lelo aux capable au longo lelo quoi na katsa mitu na bango ke oh toto changer. Non, Congolais pour mes apens abiso wa Congolais parce que ba ça différence à ko finga na vérité té. Bato ba finga ka bato bazali. On appelle mutaleki ne mission net otango mission otango comme no so guitariste otango comme ya le ka na to finga. Or biso to lo ba vérité. Est-ce que mamulo so na ye na lobi na TV ke na minute okutu wera à l'équipe peut-être JB pour wera zo beta. Est-ce qu'on a na fingi JB? Non ma comme ça les critiques musicales. Biso to ka to ça la critique. Bango siko ma beza la kanini. Tant ozo lo ba ke na génération ya fali. Pour génération wera na JB to na mona soki JB beti stade de Martyrs wera pas beta stade de Martyrs. JB beti salle moko boy wera pas luka beta salle wana. Wera ba ke potino ba musicien JB pas luka ba ke potino ba musicien. Les lorsqu'on a génération fali et ça la maté. C'est comme si tu charges la musique nous pas pécier car muto fali. Surtout le bibo comme le rôle la biso to za la partie puis tu ignorer ba musique. Non, tu ignorer to ba o to mona. Parce que ma bezo comme yango tant on la vérité bon comme le rôle ozo finga oyo ozo critiquer oh non. Tout ça là analyse calmement analyse oyo to mona ma mnezo kende. Les lo fala ou qui tourner États-Unis. Soit disant bolo ba que non adversaire a fali et affaire. Fallait faire que nata tourner ya Europe. Magara ba peki ça fallait lui pas lu kata tourner moko kende. Tant bolo ba bongo e komi que non boza pour fali bino ba ta fali bo komi lo ba ke to finga ya ko finga te. Donc ba ça différence wana te différence ko finga na ko ba vérité ba tunde ba te ba lu ka ko comprendre to muta lobi vérité. Pour na ti fali to ko sela ke makambo te. Makambo no so ya sala yango biso to lobaka. Wera to ko sela ke makambo te voir même ko faire le milieu Fabregas to ko sela ba makambo te. O ba sala ka yango to lobaka. So pe ba sali mabe to lo babasa peut-être Fabregas miko to lobini cible et beti nango bien mais promo ya cible et ça la maté. Est-ce que tu finis Fabregas par rapport au nenga ça l'album accroché par rapport au nenga l'album Fabregas accroché cible et accroché bongote. Est-ce que tu finis Fabregas? Oui, pour finir Fabregas mais Fabregas a peu un style assis quand la musique peut-être un style wana style moupé oh baba style moupé donc occupé ma ramouté nyo soto chanase peut-être wana pe ne mute salite que musique na chuté. Non le problème ça a ebiti na nina baga titi moupé wana benda nkoni pe na mututu pe za pouvoir oyo libéra comme on pardon ils a pouvoir on est libéré Fabregas tant senga fali pardon tout benga Fabregas yuma ayuma yo ko senga mutu ba mission fali mission pardon te ya reconnaître na ya sengi pardon et qui s'appelle qui Fabregas te mais lorsque ba comment autant na ba Côte d'Ivoire ba Fabregas ba succès peut-être ko le ba mission musu sa Congo ba Fabregas wana ba succès na ba Côte d'Ivoire ko le ba mission musu sa Congo donc ngana ko lo baté que non eza attitude mumpe wana ndem te sali que musique ne kita plus eza promo musique na biso eza su ndenge za kiti quand la musique est consommée à l'étranger mais ce que le musique est consommée bongo te ndenge ka la izalaki yango mona ya moko boy mo ba besu wana mike zali oui moi ba besu je reste malele nde ba bi benda koni wana bino pe na YouTube ko benda koni je reste malele pe asola bien on s'en pas problème na ba n'habité na on s'en pas problème na ba chroniqueur na ba chroniqueuse parce que je reste malele côté kuna nyataraté de ba pe position hein ngapena partout position te ngapena partout na kenda ka sauf ka faire wera fali juste ba mission na kenda ba misu na kenda te c'est un journaliste. Journaliste bien sûr mais ba mission ba comment ba mission bien ba comme ça biso ba diverser
amona ka lokola tellement na ken to lobelaka mingi makambo fali na wera na ve na biso rambo na maestro fabo bato wana baza bato baone bakomisa so bato ote waza mutu akingandi ok biso to sala bulo bongo te ezaka ko benda nkoni ndeka maestro bibenda ko ngape na benda na nkoni ko ke place mo boye do 12 beta makimi alida akoza la kidiba yo fanatique sala akoza c'est plus leader na donc yango to mo éviter ba bulo mususu mais pena ranking na batu ngape na malele esina lobango 2019 tellement mission na depuis bakanga ki wana 5 non kokanga kutu c'est trop c'est kokanga kutu abilo abike depuis ka mission na ngana Kinshasa ya ko panza équipe nationale ko kisama ya moninga na benda na ngape nkoni Nous sommes mission panza équipe nationale. Mission panza équipe nationale, je reste mailé et Simbi non? Et Simbi na c'est pas là parce que nous sommes to panza yango pour équipe nationale soki et panza neza pona ngai ken mpiana na manike équipe makasi wande mte panza ki équipe nationale. Oui, tout le monde qui question na ngomseza tout le monde ka Gloria Olangi azalaka na papa Hervé je suis de nuance azalaka pembe nae et donc on sait les promotions on a te ba ki Karine Mokonzi la baronne et pas héritier wata mais jour Karine Mokonzi ayaka et pas Ferrego là Gloria Olangi azalaka suwana te donc nakoloba ke azora place suwana mais sikoyo lelo besu to moni Karine Mokonzi akomi ko poster fali pour na ba profil na ya ba page na to mona fali pour pa ke baba boto la bino parce que ya mabe aboto na mabe on ironie hein ça la ironie na semblant mo boye wana iba hypocrisie ça hypocrisie oyo publier mais na kuzu ça maramsusu donc pour nga naza bureau falite naza juste chroniqueur na lobani ma fali moi trop nga na ko lobaka ke victime ezara maele par rapport à marambo la fia zo sala pourquoi zo sala ngo auta ko sala pe Fabregas bongo wa publier tant Fabregas alinga mi pesa ya se retirer et bonga na ko sala ngo donc ko sala ngo pe bongo tant ba ko s'intéresser na ye aka ndelo ba boba donc nga pona nga na ba victime ezala maele équipe marambo wana ti ka kipa kokolo wana pena ezwaye voilà ezwaye ka kipa ka kokolo ezwaye mais boza quand même un peu prudent par rapport il y a ma casse moi tina lo ba victime ezala prudent pour biso to za prudent donc muto yo afinga yo trop aye ko senga pardon te mbala moko abanda poster yo mateka na luka profit mo mabenga kai abike fali aza première abalelo abenge ke azali wana asali babenga ngo asali loko moko na télé asali yango na nini na mona nga finga na TV asala na TV mais asenga na pardon te fasenga pa appeler ça mitima bato belé na fille en question tanga kombo maman na biso Sylvie Mampata afinga makombe de papa moi mwaswa président Weranson Kofi Olomide ba Fabregas ba fali non balimbisaka na bango mutu ba limbisuka mba mote sans pardon ba mokaka bolimbisanga ata yo moko travail na inde zo sala que bato bazala proche na peut-être travail yango asamsango promotion asala la promotion na bien mission so azana bango tiko sala bango promotion te plus asala la promotion ya yemoko yebisanga place azara liboso pe héritier ça héritier promotion nini po me beta ya zalaka ti ayo kuta me beta déjà na habité peut-être non pas faire nda ça la promotion pour na tikala mona pe na promotion te ya vérité donc pour voir que na ça la mission promotion ta bine ba ça la kuta promotion mission te donc ya misa la ande promotion na yemoko donc là ça promotion mission ya zo fing sande ba musicien donc c'est dommage et c'est désolable aussi donc apena je suis désolé na comportement na épée na nimi na ngate ke na fali mo buta ko lembisa na facilité banga te ya biso to mo banga lelo baby Karine Mokonzi autorité morale ezala wala omoni biso to bato to banga te ngaza lokola zini tumba soki zini soki nani te mukolo mande fa peme bongo kumisa moi si jamais na ko sala ngote tim ki le kufa biso loko banga muto dejo bomo beta o banga lisu na bitumba muto dejo silisa yo beta dejo ko banga na bitumba donc cela veut dire to na fox mo ya makasi oyo to kabola to panze équipe nationale to récupérer bato bando finga bato yo o finga wera mingi nyama ko ke na pas 20 janvier finga rato ya kana bando finga ka muto yo osonge ko finga ka muto yo bando tindo finga donc pour voir que to na fox mo ya makasi donc biso to ba inséparable to ka bonati biso souci na so ya ki to détruire kaka ba groupe wana ko finga ba to détruire ngo de anyonso na minto to néantir ngo kitokos to néantir kitokos musala un biso ndengo zo mona niveau comme ko kendela ezande musala ekende bien na ba sala ngo bien ba sala ngo mabe kendela mabe mais la majorité ba parvenir ba komi trop yango moni
musala ngo mo kende boy mais to sambela nzambe ba vrai ba reconnaître ba vrai ba faux ba se reconnaître bango na bango donc ngana ko le ba bon pour musala ke pena bien soutien babi système à 12 parce que batu ba bengi nga batu su ba benga nga babi Vanessa yom to créer buzz ya Gloria Olangi bakangi yom to créer buzz au quoi informé na ba nyoso ba Olanda biso ke eloko wana ozoki ngo pas Vanessa muto tozoki on a pas na mona qu'on a les news de Star je crois entre les news de Star to la maman na moni Gloria Olangi a resté depuis hier wana ba publier ngo do babi dans neto lelo ba cheke lokola bakangaki lobby nga bi bon na meki obenga na moni ga numéro ye sonné même toya ba téléphone tenga bi ko zapper ya solo na tana bengi fang bisi ngape na obenga ye mais nini te mais ba tout muta publier ki ngoza les news de Star ils ont les news de Star mtabande ko publier ngo liboso Vanessa peut-être ba moni ga ke yo tellement za na Gloria yo mbongo créer base na bino d'ailleurs pe ba base za pour na biso ba youtubers ata to créer base ya biso ba youtubers biso no to message nango parce que faut tala un peu force et mo tala na vana na ningisa na mukili ningisa na mukili ya ngwana nde YouTube ya ningisa na mukili comprendre pas Gloria ningisa mukili ya ngwana et YouTube etambola bon YouTube ko za teka bana to lala ki to kenda ke église to luka non il faut to beta ne lo moto ta non neni mama zo kendo tembela mukili za na posa na biso faut ce que to beta musala ya ngwana beta musala just les nations parce que ça en plein boulot. Ce qui je reste malé la linga benda koni loko benga na musicien na rappelle pour musicien te ah pour non musicien tout à l'heure à place so kota na kenda raté par rapport on expliquer mais cause la problème pendant na problème tina musicien tam mon côté pas tam mon côté pour un problème tam musicien mon il n'a pas un problème musicien donc pour on benda encore na musicien na habite c'était na fali pour pas comme oui ranson héritier watana BP mo na soutenir mamna e Fabrice Maestro vena biso rambo ko fiolo mide donc on disait to kabona de côté côté sotali côté de king fali pour pas les ko bona Fabrice Maestro moni ko fiolo mide moni we ranson moni gaz mawete omoni momke na komo amiko momke DJ Abdul Padawana e kombe na ba DJ ba mo panzana DJ mzupa ke boy DJ suna na kesusu virus DJ virus za boy DJ Amarula za koto ya za ba mingi ba côté ya ba wata ya na musique ya Congo senga bongo faut moi de kamo boy malgré polémique yango na nenga génération na fala zo gagner bango ka so lo bibe comme problème mais il faut moi bousculer douane ça la rabia que séparation surtout la musique yango ande musique ya Congo moi to na biso na suka ya émission na biso mais message non lancer na ba nyoso ba dinga biso na ba nyoso ba dinga bino confiance ba ba continuer toujours ko s'abonner na Wantashi TV pe na ba chaîne na biso nyoso ba Ciel News Fimbu Afrique Info pour yango ne pesa pe information moko frais donc bato bolinga biso bo continuer toujours ko soutenir biso toujours biso tozaka wana pona bino ba suggestion na bino na ba conseil nde sala ka biso to kola so zo pesa so ba conseil te mingi bozo tindra so ko tsa so ba ranking mo bo toza na posa na ngote tant ranking c'est le cas tant comme tant boulot les vrais reconnaîtra les vrais la minute moi na bisa les vrais reconnaîtra les vrais on a bato ba na bato ba tricage o na BT 12 ba continuer na ngo e futa bango un jour ba continuer à retriquer ba te futa bango un jour mais buzz c'est ça normal pour YouTube etambola na buzz déjà Rafat kutu va kufa ya vrai ça là combien de buzz ya kufa ava kufa bena ya solo ndia kufi boy DJ Rafat kufa combien de fois kakufi DJ Rafat ya kufi wana pour abimi donc buzz c'est ça pour na biso ba YouTubers donc voilà na batutu balandinga papi le roi la carte illimitée merci na yo merci na HPR de José Andombe merci na mon Luzon Mbata na South Africa Segenende merci aussi infiniment na Raoul Mulobo Dimo de Raoul Mulobo venanga tout d'Europe merci na yo merci aussi na Madebo de Boaka Manda bon séjour à Kinshasa merci na mon Robert Bikaka la Junior Kosi le boss de l'HP bino tuna linga bino vraiment oui merci beaucoup merci à toi Jérès Malélé merci na baina sobaki vraiment et belé pour na kolanda biso de partout dans le monde entier. Merci à toi Christelle Arose babi mamou merci beaucoup babi ngana rawana te pona créer les batu ba buzz naza mutu moyo créera ba buzz parce que na mutu ya ba buzz donc ba enyo so ba benga ngana chombo pour ba lo ba Vanessa tu as créé un buzz
ça va n'importe quoi parce que moi je fais que mon boulot, hein, je fais que mon boulot. Et pour nous c'est ça va fanatique na biso balingaka biso ou alinganga te nga ebiote. Donc bato ba obenganga, arrêtez s'il vous plaît de m'appeler. Arrêtez s'il vous plaît à obenganga tunanga bale ça yo nem to créer qui baisse. Donc otala c'est ko za na ba page ta. C'est ko za na ba page ta. Ozala na ba page te. Ozala na ba page te. Au mona kité que ba publier ki bongo. Nga tellement nazala na mutu nanga sans rancune parce que nazala nanga journaliste au milieu du village, nazala ka au milieu du village. Na sola na mututu. Ezala mutu ba buzz, ezala mutu normal, ezala mutu na sola na batutu na pa na lobana o ba charge to solo laka. O glo olang to solo laka. Ba fan ya Karine Mokonzi to solo ya glo olang ya Ken Piana, ya Malika Manyango, ya batu nyonso to solo na bango très bien parce que moi je suis là pour faire que mon boulot, makambo ba bêtise ba base eza domaine na ngate parce que son amekango na ko échouer na kozwa na ngate. Donc ba internet na biso nyonso toyebake ngaza mto ba beste bon consommer toujours c'est Elle News TV yango nde makambo chaîne pas comme les autres sans buzz sans critique, on fait que notre boulot pour vous faire plaisir, pour vous faire toujours du bien. Balinga Kabiso, vous êtes toujours scotché et branché, vous ne serez pas dessus. Merci à toi, Papine Zolameso, pour ta confiance. Papine Zolameso, Babi, Papine Zolameso, Pedro Tumba. Merci beaucoup mon papa. Merci à Christelle La Rose. Merci à toi, Babi, le beau carte de Milous. Babi, un grand homme dans un petit corps. Rocard Messi, le mignon garçon. Merci à toi pour la confiance toujours. Babi Sikuna. Cindy Miesi, Babi, taille fantastique, pas comme les autres. Merci à toi pour notre soutien. Nous toujours beau soutenir. Tu as besoin de pour soutenir boulot au poteau qui est de l'avant. Toi, tu as besoin de pour quitter biso non. On n'a pas ce temps là, on a calculé binoté héros non. On se retrouve à la prochaine. Merci à toi, Max Tadi. Merci aussi à Gola Mayala. On se retrouve à la prochaine. Restez branchés sur Elle News TV. À bientôt. Bye bye. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nanga ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po atikaki Yesu Masia. Salela tango beko, salela tango salela tango fami. Amani mame, amani mame, amani mame, kedika fumwe, yamilu solo pangi. Mboka na mboka, tozo yoka basango. Butuna mo tozo mona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya Salela tango, salela
profeti vanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo ngoya o mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo prophétie biblique ekomi kokokisama lengela ntango na yo